Après avoir comprouvé prouesse na ye pe savoir faire na ye bakisa lisusu compétence likolo na yango na intérim oyo azalaki kozwe na mutu ya Dinakope ye nani Vital Lumbala Kediata oyo wapi ayebi bongo na kozala bongo confirmé lokola directeur suite ya savoir faire na ye na ministère ya éducation nationale noko na ngandi melanga que Ligue de jeunes ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na mukuse parti cher ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baye bakibongo na kodresse mona bango ya remerciement nanu na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na promotion oyo wapi ayebi na kopesa na Vital Lumbala Kadiata lokola directeur na Dinakope baba kisaki lisusu ba remerciement pour na gratuité ya renseignement ezali bongo matérialisé epai ya ministre d'État Raissa Malou oyo wapi ayebi bongo mpe na kobakisa confiance na kati ya Vital Lumbala okanisi asili tan ba remerciement ebele epai secrétaire général pe président ad intérim ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na mukuse honorable Augustin Kabuya Chingoma AK47 bakiselaka toujours le moinabout du chef Yoga Communication. Nous, la Ligue de jeunes et l'UDPS Tshisekedi, rendons grâce à Dieu pour son amour et sa grâce envers ses enfants. Nous adressons nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers la confiance sans faille accordée à l'endroit de l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo, le président AI et secrétaire général, pour matérialiser la vision de rendre le parti un patrimoine de rayonnement. Et de la confiance accordée à Madame le ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou. Monsieur le directeur national, aujourd'hui élevé au rang de directeur national. Cette nomination traduit une reconnaissance de vos compétences, de votre engagement et de votre sens du service public. Nous vous adressons nos chaleureuses et sincères félicitations pour cette nomination à cette haute responsabilité. Nous sommes convaincus que, fort de votre expérience, de votre leadership et de votre dévouement, vous saurez relever les défis liés à vos nouvelles fonctions et contribuer efficacement à l'accomplissement de la mission que vous est confiée. Noko! Bondi Mapebo Kangake Vital Lumbala Kadiata, désormais directeur na kati Dinakope, UDPS, et Zalinde Pongo, école oyo wapi, et zana kati ko promouvoir, bilenge na kati gestion de la chose publique. Qui dit mieux?